Joe Biden apameli Donald Trump na eyoma balandi ba mokonzi ya kalaba salaki mobu moko mokoki lelo na Capitol na Congrès ya États-Unis na Washington DC tango ya bondimami ya elonga ya mapunami ya mokonzi ya mboka. Président Biden alobi le 6 janvier et monisi elongi ya mibuminei ya bokambi mabe ya Trump. Washington ekebisi ete masolo pona matata na maye matali Ukraine makokende liboso te soki Moscou ezali kokoba kokana kokota na mboka eye. Secrétaire d'État Anthony Blinken alobi yango sima na masolo na ministre ya mambi ya bapaya ya Allemagne na Washington. Ba FARDC basakoli ete bakangi bato babale pona bombe betaki mercredi na wenze na Oisha na territoire ya Beni na Nord Kivu. Bombi yango esalaki atambe ba mokote. Test ya Lionel Messi emonisi lisusu COVID-19 te pe azongi na Paris pona kobeta na équipe na ye Paris Saint-Germain. PSG sakolaki dimanche ete mosani Messi azomaki na COVID-19 na bopemi na ye na Argentine.